Yo linga lokela bata problème. To betana retour na ye créer ba problème Mike ka bien même bat balobeli on metika to pas vie na yo. Na tikali ko mona nanu teke tozana ba kombo wana botanga wana ke tozana bango. Soki tozalaki to tozwa ba président na mboko na ba ministre na ba généraux Congo ko zala boyete. Tozolo ba makambo o bata kiti ozoza toujours na ngambo ya mwana mboka Fayulu. Est-ce que le langage n'a changé tout les bon? Équipe ya Lamuka o ba kosaki biso na triomphal bazalai bango nyonso. Ba yebisa biso ke toko kabwana te. Ba kekuna ba kabwani ba mante. Non, Fayulu za opposante. Azana. Bande kwa IDPS ba bunda ka bitumba si y opposition. Mais bazwa pouvoir. Mukebai a pesi position na bimisi ba sekele nyonso tout lelo ya koko na mposa. Mike akumisi Fayulu awa. Lelo Mike abimi lisusu Fayulu te, c'est moto déjà faux. Bemba ya na mboka oyo na bato na ye batoma loaka. Tamba kangi Bemba batoma ba changer position. Koko na yo lenga nkoli. Achanga position na seconde. La niveau ya ba Mike. Toki bazo portana na ba débat politique. Si bazo longwa na niveau politique, ba comité ba niveau familial. Tu trouves ça normal? Carrière politique à Fayulu. Ils ont préparé meeting, Bemba a préparé meeting, Joseph Kabila a préparé meeting. Zoa bango misat au meeting, ba ye placement ko on de ko ba vie politique ya moto pe nani bazo linga. Kenge mboka ba André Kimbuta donc passe. Mais André wa patron. Bo konjo na remarqué ka ezana biloko mibali. Ko kanga kanga kanga. Na osala ba pont. So tankombo ya mwana mboka Joseph Kabila te moteme kitakate azalaki na Sénat pour la toute première fois. Actualité Joseph Kabila ya à côté ba filmer bato ba télé sénateur azoko ba télé en vie. Azalaki ya mort hein. Let's go. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo.
Voilà, tika to betana no retour ya mwana mboka Fayulu, mwana bisika yo lingaka. Oh. Yeah. Yo linga lokela bata problème. Le bisika yo lala ka oyo sepela kan magyo to lobi eza na kaba. Na sepela ninde ba kosa ibiza na triomphal. Mais tout bêta non retour na et créer ba problème Mike ka bien même ba lobeli on metika to soit pas vie na yo. Ma boania na o apesa qui concernant mon conjoint écolo, comment vous appréciez cela? Après ça conseil na non après ça qui mentionne a été ba dissoudre président il y a république balongola OK bon na lina zala pour batia nani na lina zala clair zali point de vue na ye comme homme politique na ba façon na ye ya komona makambo mais na ngai pe na côté na ngai clairement parlant na komona mboko oyo depuis biso to yeko bota ma lelo pe to komo loba bato pe ba koyo ka biso ba miso ba yoki ba miso ba yoki te na tikali komona nanu teke tozana ba kombo wana botanga wana ke tozana bango tozana na bango te soki tozalaki to tozwa ba président na mboko na ba ministre na ba généraux Congo kozala boyete tozwa bango nanu te do ba dissoudre te ezalaka dissous bandaka tozwana na teloko oh la mikolele kaki atomona ki ozako kanga mingi atozolo ba makambo ol bata kiti ba ozoza toujours na ngambo ya mwana mboka Fayulu. Est-ce que le langage n'a changé to ezaka bon na bandeko nyonso bakoyeba bakolanda biso bayebi ki papa Charles azalaki na centre et bandelina suka parce que équipe ya Lamuka o bakosaki biso na triomphal bazalaki bango nyonso donc bango tout babima ba menteur bakosa population ba girati liboso ya nzambe nzoka bamela poison bayebisa biso ke toko kabwana te bango nyonso bake kuna bakabwani ba menteur ti basali tripotage nyonso basalaki pour la population à souffrir natika kozala te avocat to défenseur ya Lamuka en aucun cas ya Fayulu to ya non biso to démontrer kaka que l'élection ya lokuta to prophétiser avant que l'élection uzala ya lokuta l'élection uzala ya tricherie l'élection ya nomenclature to vivre yango siko so moto alobi bongo nde akote li moto mususu. Oui, bato bazaki penda kotala ke tikalaki na kana mutu moko na opposition parfois le bandaki koche la montema lelo ekomi ya keba ba secret bimi même Mike nani azala une opposition bati la montema Fayulu non Fayulu azala opposante azana opposant ya likamni ya pouvoir ni élection yazaki kake vérité des yeux azoko s'oppose vérité des yeux soki to lingi mboka wekende liboso il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Azana. Azali mutu ya politique. To sala ki élection abiso to mondenge elekaki. Mais une opposition asalini. Kuna une opposition. Awa no opposition. Bande kwa de pesa babunda ka bitumba. Si y a opposition. Mais bazwa pouvoir. Le bana bandeko segeni. Na seki mambolo bina koko. Ebimi na poisa. Kasi siko lelo bituma bazo bundawa. Eza bituma bata pouvoir to ya opposant. IDPS ye moko na cash azana pouvoir aza opposant. Opposition wana pouvoir ezana maboko ya IDPS na cash na FCC. Il va falloir le temps. Va falloir baza bazota. Vi lelo ba secret ne surtout ekobima même to mona kuna Mike alobi honorable Mike Mukebai apesi position albimisi ba sekele nyonso surtout lelo ya koko na mpoisa regard ni notale livi politique ya mwana mboka Fayulu est-ce que azoximité na bato est-ce que ako continuer marche na ye ou bien comment tozate na ba homme politique na mboka na biso okochela motema tozana bato ya politique ya haine ba meurtrier et tozate na bato ya politique o baza fidèle
na population to fidèle na vision moko songolo parce que wana ngai omoni nga so inatali ka moto na jui bateau yo ba travailler na Joseph Kabila bo juillet lokola nzambe na bino bo adorer pour apesi au poste quelques jours après obando fingaye wa malamo na déclassé Mike akumisi Fayulu awa Mike alobi c'est Fayulu qui a gagné des élections. Lelo Mike abimi lisusu Fayulu te c'est moto déjà faux c'est non alobi faut que soit ba parole à moto alobi il faut te déclasser azala qui lisanga ce n'était pas Fayulu mais groupe wana alobi azo reconnaître ngo et Kiri wana ba gagner qui ba élection mais ce n'était pas Fayulu lui seul. Maman Bemba ya na mboka oyo na bato na Thomas Loaka ils ont soutenu Bemba na modèle nyonso. Tant bakangi Bemba ba Thomas ba changer position. Langage na bangi koma ini. Yo bosa ni moko. Koko na yo lenga nkoli. Achanga position na seconde. Na mboka il faut avoir aussi ba secret politique. C'est-à-dire que ce qui to sala no politique et sengeli te ka to kabwana na kopotana. Tala niveau ya ba Mike. Wana ba politicien na biso. Soki bazo potana na ba débat politique ti bazo longwa na niveau politique ba comité ba niveau familial. Tu trouves ça normal? Tant so Mike a potana moto mosus, au moins moto mosus wana ko finga pe défaut ya Mike sur place. Est-ce que wana ba il faut on déclasser bango malamoko. Vous comprenez? Donc sont des gens basés na position T. Bazo luka mbongo, ba luka kambongo. Alors ce qui a vendu boyatali mbongo comme côté nini akei alobi eza bata ko déclasser kana seconde Carrière politique a Fayulu. Ils en a vite à sa perdre cadence quoi. Et ça va propos naé après ko uta na voyage. La nanga bien. Carrière politique ya Fayulu. Eza na maboko ya d'abord Nzambo akela ya mibale na ye moko. Eza ni na opesa ka exemple. Joseph Kabila na mboko oyo banda 2001 tina 2000 soki combien bana na télévision aza Rwandais azaboy nani alongola ye na pouvoir tant na ba propos wana nani alongola ye c'est-à-dire na koyebisa loko moko ma sœur Tiffany même yo ndengo zawa eza na bato pe ba kotela ka yo complot ba déstabiliser yo. Nazo se souvenir lisusu tokuta nona ango to sala nos prières ensemble pour na bitumba. Il y a des gens bazawana to déstabiliser Papa Charles. To préparer lokoboy, to préparer moi si mon koto tinda ye to sala boy. Mais ma vie est entre mes mains na nzambo akelingai. C'est-à-dire que tala na oyebsoka eloko moko se bolobi wa côté li. Zwa kaka Fayulu a préparé meeting. Mike a préparé meeting. Autant la vie politique. Félix va préparer meeting. Au comparer bilo comme ça alors ko yeba carrière ya mutu na mutu. Moïse a préparé meeting, Bemba a préparé meeting, Joseph Kabila a préparé meeting. Zo bango misat au meeting ba ye place moko on de ko yeba vie politique ya mutu pe nani bazolinga. Ce n'est pas que na est-ce qu'on yebi que Joseph de la Bible a comme mokonzi. Eza oyo bateka kina bande ko ne po balinga ki ete. Donc mutu mokeli pa ko linga yo ta ko sele makampo ba ina yo. Mais point final. Merci beaucoup pour finir les Maboka Nzambe. Tika to zonga na ngambo parce que yo so tangi kombo ya mwana mboka Joseph Kabila te moteme kitakate azalaki na Sénat pour la toute première fois à côté Sénat et ça là qui ndengeni ba homme politique na biso to ba politicien na biso to ba commerçant politique na biso ba o baza conscient ba yebi ke to na vrai conseiller moko eza Papa Charles Lelo alinga kabiso apesa kabiso ba conseil banda bazonga makambo na bango ake wana mbala libosa kende nalinga na yebo nozaka na Congo lobela makambo mboka omoni eza na makambo soso na mikolo na Hollande ngote pona yebike kwa aboutir na rien neto vani boyo Hollande makambo ya député et aboutir nani et pesa ni c'est ba dissoudre parlement mais ça ezalaka question à nous ezalaka dissous parce que
ovani bota la penda ba sénateur na biso ba tambwe azolo ba français pour nazwani. Donc actualité Joseph Kabila ya côté ba filmer ba télé sénateur azoko ba télé en vie azalaki ya mort hein. Ba mort pe bazali. Vraiment bazali ko créer ba actualité et c'est Joseph Kabila na yebite so ya senga bango étant na kota net pa sango botelem mais je ne pense pas. Non, az autorité morale na bango c'est tout à fait normal. Ah ya Sénat Mobimba. Ah, je comprends. Non, je comprends. Ba bazali wala comprendre ce que pouvoir en ezandengeni. Ya Sénat Mobimba. Après ba comment filmer, ba comment tindikana tout. Pourquoi ko créer biloko yo mutuye mugazo kansamiti. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils allaient signer à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils allaient qui qui belé peut que décourager mais quand commence 7 ans, ils ont quand même ils ont basali grâce. C'est pourquoi dans les lots, na koko le kate, même si on a l'équipe mbenya, même si on a côté la bateau. Mais na ibike wana les Nazaré zawani fona le kawai. Na ba prédication, na ba enseignement, na ba exhortation, na ba nzembo malamu, ba cantique édification, na ba méditation. Et voilà le 13 octobre le Bongisa, 7 ans. Alors par rapport il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement mais na kata concert wana mate ya pe kozala pour na ko gagner ba amen concert munene oyo les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table sainte, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors bino ba na Nzambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre ya Machia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele. Pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya on to senga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango na partir compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa aux hommes des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo ya moto za na besoin de soutenir na yo ba numéro de banque zawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo sunga to célébrer ensemble na servant de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo. Et vraiment, il faut ça la malam. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes ici, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté ya toza ka musala moko vraiment to sengi na ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéresse à mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba am comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo za affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango Nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango na ya banque bana déjà kotinda nde nazolo ba botinda M-Pesa tinda Nzambe ya bishima Nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je sais pas Kabila za moto
mutu lokola bato nyonso aya koti Sénat nayebi te so ayaki avant et soki retard soki kutu aye retard bokotelema te ata aye avant akota biso tokosepela na Joseph Kabila comme sénateur ntango azwi motion moko pas déclenché ba défense et nayebi te ye akodéfendre nini à défendre nini mutu adéfendre mboka momba kodéfendre aloba pe par exemple que comme sénateur ono kuluna obo protéger mboka de Joseph avant la kimia du début à la fin surtout que mais batoye les abato avant la kimia ça avant la kimia tant loba c'est fini quoi à clore ya matumboli mais non mais le silence d'être le baboto amayele mais silence c'est là oh d'être le baboto amayele le silence c'est to amayele te donc de combat ko keba lo ba mingi amayele te mais na tunyo papa Charles ndiko ya maître avocat lo ba mingi amayele na tuno no muto amema Zakaria lo ba 4 donc amayele te na tunyo muto amema saka sima le pesa 50 kg bongo se bo pesi kaka amema saki wa Yves a cheli caméra ndayo ka passe pour démontrer biso bato ba lo ba te ne ba amayele te ma mema 50 kg bongo pona mema ka saki ya papa Charles lo mema omboy nde yango amona passe mboka mobimba dirigeant on pendant ce combat mboka mobimba te a dirigeant Congo en plus il n'y a que Dieu qui dirige Kwenyos exemple Maï n'est partout mon peuple n'est partout Joseph Kabila n'était pas partout preuve na mboka na yo Maï ezate mboka ba kokono ici koza Maï ezate courant ezate ce qui a combattu partout comme président de la République c'est quand nous soignons l'ingé bon a dirigeant partout tout bon ça ga maloba na biso a dirigé Kinshasa wana pe na oloba bato a PPRD nde a dirigé pour bango bato ba se retrouver ozoka ko diriger donc bon réaction na yo ninga zonga ki bango bato ba se retrouver ninga yaki asali entraîner na ye na Sénat na juillet moto lokola bato nyonso elebele lote te ko lobelanga eloko ndenge eloko net na sens ni ke to bongi ou bien to baby. Non, ngai problème na ngai yango. Sénateur, député tel, président, général, Moussala. Merci Moussala papa chato comme kita malem na bandi te tozo kende malem même soki to komi na janvier lisusu awa to sali 2 ans na président na biso Fachi Beton. Tango kutala makambo okomona ngo na lisu nini. Bientôt si makambo se kotama malamu pont oyo basi balancer oyo ko sale ma Braza Kinshasa. Bon, comment vous appréciez cela? Boanda ko loba wa ba passage ba binu saute mouton yango ne funga minoka batu beko. Boko kasuko loba ti. Ya chango to lekida. Au monde nazawa. Ils prévu na kende menkao. Mais na quitté pour l'embouteillage. T'es Mikolo vraiment sans vous mentir embouteillage quitté. Ah maman. Si, maintenant na za kilo bina na beti tout Mikolo 3 fois changu. OK what? Non que le changu. Non donc to l'équipe ba Pascal hein. Na ulobi na za na l'équipe Pascal na notre bofela. Na yebi nga moto na yo moto tuna nga mituna. Bo bando lika ba erni. Lobi tozonga ki ba 14h, 15h, 14h, 16h. Donc zelango ke yo moko. Na mutukati. Pongai na uti kikwiti. Donc kikwiti pa mikolo nyonso na kenanga. Ozamta kikwiti. Mikolo na zayo. Mikolo nyonso na kenanga na ozonga. Na okende na ozonga. Kombo ke kikwiti trop. Embouteillage ezali. Mais na kikwiti na ketala mboka mozito ndenge ezana courante na mai. Mboka mozito ezali. Ezali mboka fayi. Courante maite. Kenge mboka bandre ki mbuta donc passe. Mais André wa patron. Boye bisanga. Bah il y a des individus et peut-être aussi ça passe il y a kenge to le banano. Combien d'individus? To comme non to kenena no papa chatozo qui t'a déjà le belanga regard ni yokota la bokondia mwana mboka oyo encore ta 3e année na janvier à toi déjà to kota octobre. Na répéter bokonzi po yo lobby. Mais na vanjande to benga mokonzi ezana lo lenge na ngoto benga. Bokonjo na remarqué ka ezana biloko mibali. Ko kanga kanga kanga. Na osala ba pont. Oh, biloko mibali. Na bokonjo.
yango te population azela pour ba pont Joseph Kabila pas ça mais comparer ba pont à la télé Joseph Kabila pas ça mais des choses on va vendre yango te laisse à souci ya mboko yo bazo komate bako koma pété parce que vision ezante bako koma pété parce que relation na mokili ya molimo ezante alors mboke comme le bango munene parce que bazu bokonzi brusquement ba mona te ba banda wapi brusquement 32 ans de pouvoir 32 ans plutôt ya causer là kaka bazo bunda ka baza pouvoir bazo brusquement te papa Charles 30 ans plus de 30 ans bazo brusquement te au monde ngeza ba yo kanga nayo malo be utela mna wana ndeno lo po awe comme ka kokanga bato coordonné ba okanga état de droit kuna ba okanga donc eloko ezana ko salma waka kokanga bato muto avandi ka bolo je frère bakangi ba vandi boy na SNL bakangi donc awa bazana ko landela ba litige akala siko litige ya lelo po ngano to se retrouver to kenango wa ko banga te ba okanga tena non mais papa Charles Olandi Matifani donc place biso to linga ko zala ba congolais ba koma to komi yango te pe ata solo ko koma yango te na lolenge ya politique na ba politique avi na yo pona pont to ngito sala mokonjalinga sala ko Braza na Kinshasa pont wana batika kamboka moko batika ngona wana to wana ba problème ebelena na kati ya mboka ba résoudre yango te banda ba belge batika kibiso batika ikanzela moko longwa watiki equity ba konjitu ba koti après ba belge yaya batika liko fongola nzela te batika liko créer nzela mosusu te aller comme retour même ba virage kuna nini qu'est-ce que c'est tala aweza lokola Matifani ozana mbongo ozana bana mozolinga ka voisin alia bana voisin balia poko no bima boss poko ya ko postuler mais bana no boma bangonza kuna bawelela ni si politique batala ka pe intérêt ya mboka na yo likambo balingi basala na intérêt eza wapi eko balokota mbongo papa chana vite soki makambo ko loboko kala le bat ba kota na ba marchandise tant bat ba kolekana tout ça mbongo ekokota na bato bakenda Braza na bato bakuta Braza bayaka boy bato bazale belé o bakota mbongo mingi eza bato wa na kanti bato bauta bobake ko siko nini yango ezokota olinge kota ko sala nzele eza bien toza ba voisin nzele ezala to kota to bima mais ba résoudre na ba problème oyo eza na kati ya mboka au lieu ya frontière kasi eza na nzela yutaka we kota na Rwanda omona te ba rebelle na ba kota boko sa penzela ba rebelle mais bo bengi yango penzela na biso eza na nzela kota Rwanda eza na nzela kota Burundi eza na nzela kota Uganda abozolela nini botomo ba trouver na ba solution il y a pas problème ou eza na kati ya mboka. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Lilo Bano Asuka Papa Charles Lo. Lilo beza ke Nzambe ya likolo na se azwa lokumu apambolama ye mobateli na biso. Soki tokozwa conscience te ya ko travailler na ba talent na ba bon pe ya ko décourager mabe ateza na ndeko na yo moyen to se développer kozala te. Soki tokotikela te talent esika na bato Nzambe aponi moyen to se développer kozala te. Faux leader lâché moto na moto aluka nzela oyo ekobikisa ye et moto na moto a décidé que na nzela na ngai mboka na ngai ezobonga tozali déjà na 2020 mais tozo vivre ata kuto bato ya l'an 4 bazala ki voilà. Merci. Numéro de téléphone 00243 89 83 77 536 89 83 77 536. On a besoin de prière. Benga na numéro 1 to kobondela po nayo nkola pambola. Kola pambola bino no bolandi biso, je pense na pamboli pe notre maman alandi biso oui, Mama Béa. Mama Béa, okay. Voilà Mama Béa alandi biso. Zama pambola e kola pambola pe yo muto alandi biso. Je vois là Maman Marie-Claire Karawa, Papa Timothée, Maman Betty, Maman Made Kebani, Maman chérie, Papa Bruno.
Kola pambola bino surtout papa Guy Labala, Nathalie Moussibou, maman Netane, maman Général. Kola pambola bandeko surtout maman Foura, papa Kaïs, kola pambola bino surtout bandeko. Oyo bolandi biso na bisika bozali Nekab. Kola pambola yo, kola pambola Marlène Mbouyi, Nzambe apambola Yves Bolofa Alain Kiakala. Ce kolos masi azongi tende tokutana mikolo ezoya. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta, vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Le basata nazana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke ndoluka kisi na osala nini? O simba. Let's go.